Ba vie et la musique était. Succès et la musique était. Notre jeune frère, jeune talent Robin Omundibu, jeune talent. Oh lelo alingi a se peser vis-à-vis à Mouto à Betty Musique plus de 15 ans avant hier. Kobanda na biso rage Robin Omundibu a prouvé biso kobanda na grand calais jusqu'à nos jours. Robin a bibliothèque à musique à générique à musique était. Musique na biso za rumba. Robin a rumbiste. Ayemba loko ba déplique ba yemba yonde chéri nanga pala la la ba déplique bangwana. Ba yemba ba hymne national. Ya yemba ni mapendo. Oyoka ngwapi. Ata na kingasa na kisangani pamba ya Swahili me ba consommer ngote. Yeba yango muta memaka rumba na biso. Moni maza bongo. O même muta za soki papa chéra bimi na kata terrain. Mutu batike la brassard rumba. C'est faire égale à Jésus de nuances. Yé muta memaka rumba na biso odemba. Yé kutu Robin ayibata odemba te. Est-ce que vous avez un Robin en un poli? Vous avez un émission. Vous avez un kitsa. Non, pour attendre les mains à péter. Il y a jamais qu'on s'arrête dans journaliste. Voilà. À quelqu'un peut avoir un épisode papier ma PM. Bah on doit ça bango opportunité. Mais c'est pas à starter. Voilà Peggy. À vedette. Mi dans non Chel. Mi dans non Chel. Si le lot changer mi bal le roi blues Linda. C'est il faut aujourd'hui il faut encourager de filles hein. La ligne une danseuse à une femme mariée. C'est quelque chose à féliciter. Oh bah danseuse, oh bah danseuse et belé bazara pas vient à biso à mon fléri. Bah danseuse et belé le ba balate. Via botisa bango me ba balate. Finga Linda nini. Linda moi salibala ana foyer. Yé ne pas ba no changer mi bali lokola blouson. Le la zu boti abotana de mukuse moi si tala moi simbinga bongo. Okobotana mobali ana 60 cm. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas, Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéat, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nanenga Ilusa, Nanenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Contenua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa Victoria Certa. Amen. Bonjour, bonsoir, on a balandini sur ya Congo Victoria TV. Donc, balobi keno, ya binoyo na ya de la France congolaise. Un grand merci à toi, mon boss des boss, JB Kumaluta. Merci beaucoup et pourquoi pas toi, j'ai ma gros bébé. Donc, merci à tout le monde. Au besoin vraiment toujours on a pour nous la normale de la France congolaise. Donc, là, on a 5 abonnés comme beau s'abonner massivement na Congo Victoria TV. Donc, et ça là vraiment bien. Je dis bonjour. Je dis un grand merci à William Chenko Moka et mais donc merci beaucoup à vous. Donc toza que notre actualité oblige toujours par rapport à l'actualité toujours sur la belé toza que la maman corona maman belé le na même tout ka pegi titan to solo la vraiment na pegi titan maman tali il y a ba faire rigola maman il y a depuis pomba nuance donc to ebité pegi taza côté ya pomba nuance toza côté ya faire rigola tozo ba position pegi titan to vraiment taille reçoit na pegi titan to yeba nini qu'est-ce qui se passe yo zo côté la nani pour zo tomboka zo fâché trop tozo yeba te pourquoi Pegazo Silika mais tout vraiment temps sur la naïe to soana to sala soni car nengeza je dis bonsoir à Pegitita. Ouais, bonsoir Oudjana de la presse Oudjana donc oh mokil mobima bayebi mwana bato ya na yaka lobby mais ba jolili atala bayebi ba vena so ba Fabien de Bito bayebi ba ya dodo wechi bayebi donc tant pis pour na bato baza ba l'échec na rate internet. Donc internet est que non faut pesa makambu pesa melayo donc il faut que za mutema malamu go na mi ujana nga susu na bwa kiso mokako swa o yeba na lisusu makasi. Donc un grand merci na bato tout bazola na biso merci beaucoup na mukolo chaîne ezalaka JB Kumaluta le patron yena benga le boss
Babiye, le grand pétrolier, mon papa JB Koumaloute, et pourquoi pas, j'ai mis ma gros bébé, moi sa manette, hein. Yala ta moi manette, moi manine, j'ai mis ma gros bébé, tout badinga rapegi titan, na bossa nite miyake Kamba Junior, chama papa na Joss na Ethan, Amali Mortel na Paris, venanga Adomu Jangi, motema ya Nicole Panda, venanga Doris Kanga, tout badinga rapegi titan, naza face à Oujana de la presse, na bi kenga na yo topé sa makamu, donc merci, mingi na bana poto, maintenant lo bara 2020 malgré Corona, mais qui bouille ses alliés. Voilà, Peggy Titan. Tout qui pas été Peggy Titan fâché, ozo silica par rapport à concernant de Konabiso Robin, on dit bouillé na Ferregola. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui no Ferregola. Robin nenga loba qui lobi qui no yé azal qui Ferregola. Je suis déjà na ba vie belle, za star du moment et tout. Donc pour na yo ozo silica pour na nini ozo tomoka makasi pourquoi pesa biso no envie non. Ba vie et la musique était. Succès et la musique était. On a une analyste. Dans sa analyse par rapport à notre jeune frère, jeune talent Robin Omundibou, jeune talent, Olelo Alingi a se pesé vis-à-vis à Mouto à Betty Miziki plus de 15 ans avant hier. Bah c'est Riferegola a banni Miziki pour Nangai Robin on a habité soit à Zaïna Congo ou bien Zaïna Congo té. Il faut retala moi ninga na elo na opesaka na oyebisa na tuna Robino est-ce que so dobito tala kobanda Grand Calais ti à nos jours ça veut dire ti lelo kobanda Grand Calais est-ce que oh papa Chira lo baké musique il faut œuvre est-ce que na bibliothèque ya musique à Congo na préféré bacha de pic Robino até Robino na to mona vena so wili ba Kongo akuta lobike bato bana destruction ya jeunesse ya lelo lelo so mona ke moi na 10 ans déjà bisexualité poani prévenez na ba biloko bandeko ba osala biso na éducateur de masse Robino pas éducateur de masse mais le loi éducateur de masse té musique ni abetela biso et bi ba seri ba yembaka et tout anaye yango na yango ba interpeller ki bango mais lelo batu lelo vena biso merci beaucoup l'inspecteur du duc le col mon vieux na pesu un grand merci. Les lots sensibles dans la musique n'a pas besoin. Robin Mundi boye bayango. Depuis l'on pas ouvert en son an qui a 6 ans à réaliser nos albums té. Fabrigaz a 5 mise en disponibilité Keiboy. Grand-père Blanchard a bien mam na oloba. Abeta album amour et puis ça makam. Et ça va paramètre na on ma Robino. Nazo expliquer o mani na oloba ngo droit de naissance ezalaka. Nga roza atalo na komi na danger ndenge ni na komona grand-prêtre ya msusu. Grand-père Blanchard nenga telemiona emso amuko na nga âge tant na mona nga grand-père Blanchard ya place nga azate ngani na olungwa na ya place grand-père nde nini ya pe na ko mona nge janvier mangoke na moni azabwe batunusu ba mona ba sala ka ki gros de droit de naissance ezalaka droit de naissance il faut yeba ke muto aza mukolo na nga malgré que lelo to na biso ba massa c'est normal o mate ba lo ba ke mukolo mukolo ta so emso oleke na makasi mais soka betio ba mo ke bo sutuka pe emso sutu na hôpital mais ane forte ya kwa Robino akomeka na faire rigola te pour faire rigola so bien démonter Robino ko akozwa ta AVC ko banda na biso rage Robino mundi bo approuver biso ko banda na Grand Calais jusqu'à nos jours Robino na bibliothèque à musique à Congo générique à musique té ya lobi bongo générique à musique té bibliothèque à musique à Congo générique à té ndombole ba kontango na musique na ndombole eza lokwa style moko boya dance musique na biso za rumba Robino a rumbiste ayemba lokwa ba déplique ba yemba yonde chéri nanga palala ba déplique bango wana ba yemba ba hymne national ya yemba ni mapendo oyoka ngwapi ata na kingasa na kisangani ya pamba ya Swahili me ba consommer te atika na faire rigoler Jésus de Niance omoni Robino nenga zana bato lelo to mona kiloba sa fierté ba déplique ba riti watana be Gogan omona ka rumbiste omoni Gogan so azo yemba omoni tout en or oki make okozo zaki na problème na chérie mais ozo comprendre ozo sentir que non ozo masema mutemo sentir que non ko bota ma chanteur ezare loko mo iné ya te que non OK na ba benga ona inate oh vena biso mon frère na lo soko mozaka mona ina mena yebite siko bosoki Robino azakata mona ina mento menema ite po Robino aina persi na musique na biso mboko ye fala prouver biso tanga longwa maison mère fala ça la première eloko simba
Le roi Ané, tout le monde a président Fali Poupa. Droit chemin, pesa makam. Président Ferregola, les padres. Yeba yango mutamemara rumba na biso. Mani maza bongo. O même mutazara soki papa Chéra bimi na rada terrain. Mutubatiki la brassard à rumba. C'est Ferregola Jésus de Niance. Yé mutamemara rumba na biso o demba. Yé kutu Robino yebata o demba te. Droit de naissance ezalaka. Il fallait la sage. Au moins tel lelo siko. Muneti ngai na loba yango. Réciprocité za. Il faut ezalaka. Au moins ni ujana ngane na termine oboy. So na opeso respect. Yo po pesa nga respect. So na moi que ah ujana aloba nga biloko c'est ça. Ya yeba ngo déjà pas fait rigola. Oh ya sali eza ba gros dos inutile. Ya sali bon parce que fait rigola wanga na ki kana plateau même plateau na papier ya papier. Ko wanga na mutu faire na bien le long ko na sana batu. Est-ce que yeba ngo te no Robino na impoli bino to boyamba na ba émission. Bon moi na nga kitsa no ba. Non na tikalo ya mbete. Pour attendre ma pété. Na lobi bébé chocha kuta pamba oyo. Ba ko tu na pe faire rigola bébé chocha na yebe pour na mona les réseaux sociaux. Parce que so ba tout nier Robino. Faire rigola. So ka faire rigola lobi que non. Je le na yebi Robino te. Ba tu azo bossa na boyebi ki yango ke ye pona yeki pembe na Fali Poupa asalela ngana lo bango vérité. Asalela faire rigola que non ya cheta. Ba mona ngo tamo na réseaux sociaux. Muta pekisa c'est Fali Poupa. Mais lelo Fole bango musique za bongo musique ya kakara. Tant ba tu ni faire rigola bongo yebi que déjà petcho na mankai. Alors ça ni na yebi été. C'est normal. Il fallait avouer que pourquoi faire rigoler les lois qu'on bongo. Il y a soit un nombre de vies à musique était. Il y a West Coast, il y a 1 milliard de vies. Parce que il y a le nombre de vies que mutuloka mombi masananga mombi. Et ça le bas maramu. T'as un garçon très simple. Il y a un mombi na yeba kati ozaka congolais to congolais te. Sauf que mombi zaka Robino. Mais ma faire rigoler là-haut, ba melarama ite. Parce que tala mombi garçon mba mané na la gomme. Ngana mona na risi mombi atondi sa tala mindele na euro plus. Garçon na mombi ça très simple. Donc na habite so te congolais ma kilo amu kongo mombi. Oyebi amu kongo. Aza garçon mon simple parce que tala ba vie ya betra ba 37 milliards. Ya ba vie au monde était lobelango. Mais moi na oyo Robino mundi bo lobela 11 millions pe ya osomba ba comment osomba la ba. Kito benga ki mwana akoza mukolo na. Oh, toi, génération moko. On a génération mono ba déplique ba génération ba Fabregas ba génération ba ngwana. On ba génération ba ngwana. Déplique bomba niance. Yone chéri nanga. Mais non comprends tout ce que tu déplique makasi. Pour déplique pas koti makambu oyo. Yone bébé nang Ben Willy les Gabonais. Nzambe. Déplique koti makambu na ndeni parce que makambu ezali a faire rigola na Robino mundi. Depuis ka rumbiste. Bango tout ba na papa chéri. Depuis qu'il est né musicien, il restera musicien. À DJT. Va mettre musique à générique. Nambo na biso. Ba il voyait que va mettre on va couper décalé. Bito ta monde au demba. Ba grand kale batika au demba. Papa wemba kutu tanga oyemba ke luka papa lutumba ake luka na vena biso gwendo kolosa tuna bango l'histoire de la musique congolaise tala degré il fallait pas Robino salango atuna ba faire rigola tuna papa chéri à l'époque wenge tango wana oyemba mulolo papa chéri zalaka ndengeni ye fois luka yeba na nous source yango moni ba déplique ba gagner ye na minute on ba kende ba notre papa chéri na minute o déplique nzemba déplique wana yoko chango ma est que chéri biso ke non zapango. Mais la promotion n'est pas mouquée, l'eau de Bomé. Déplique, pardon, faut comme Oyemba. Mais pour moi, non, déplique, n'a habité. Yéma, avec sa fierté à Wenge musique à maison mère. Mais tu vas commenter, tu vas loba. Et par rapport à faire rigolo, la geste des Nias. L'avant, 2015, 2016, si je ne me trompe pas. Et à ça, là, il me semble que Karine Mokonde. Karine Mokonde a tourné mambo ya Kofi Olomide. Il y a quelqu'un qui quartier latin. Il y a lobby que non. Il y a quelqu'un qui quartier latin pour la qui sa yani Kofi Olomide koyemba donc yakenda ki on dirait apesa bango cours wana sikondenga sala ki bongo yabi maki impolité par rapport ndenge ba faire nani Robino. Pour moi c'est une très bonne question. On n'avait pas de pleurer parce que si on regarde aujourd'hui le quadra Koraman Kofi Olomide qui a fait vraiment des chansons d'ailleurs on a le dit qu'il y a de grands calés jusqu'à nos jours ba Kofi Olomide ba kata bibliothèque de musique à Congo ezaki ke moi ranking mo tout ça ezaki o ba bengaka ba nocha ba confusion. Mais Lelo Maramouane c'est si là lango Ferrego là il avait compris que quelque part qu'il n'a pas ma mais il y a que bazaki n'a pas problème entre ni mon wana quelque part ngana ko encourageant côté
c'est le mot quoi encourageant on te bateau ba encore respect na ba grand vraiment nga pegi titan parce que wom so lo ba que non né na lo be la pe faire rigolo la beauté na côté leti na suka acte pe faire rigolo la salaka par rapport ya Agbada mais il faut que yeba rapé soko moni pe mwana muke pe air moko boye pe alobeli ni tala pe conduite ya mukolongo mais faire rigolo yo yebi makambo ze bele faire rigolo la finga ma rapé trop mais lelo nozo mona mikolo ba te bele ba finga faire rigolo fallait zo gagner yo buena boy faire rigolo zo ba critique boy mais faire rigolo il est né chanteur au même qu'on a la chanteur ils a une elor mo inné ils a don ce qu'on fait rigolo a kana na inate asala na ba courte ba canaliser voix na rente ils a don zamba pesa yi côté otuninga question wana to ko jamais ko encourager ngo ya on a dit que droit de naissance ezalaka et sikoyo ya manque ya respect oyo ya nani ya Robino eza kotanga kombo faire direct mais ya kombo ya ningo lobi ya quadra koraman ezalaki bane ko tcha ngo moi faire rigola do bango boyeti mais en même temps ndako ba ke no vient nga faire rigola je te respecte beaucoup mais tout ça là qui la sepela na ngote faire rigola ça oye baga Robino azé censé te faire na ba fan na yo kasi bato bazana ba sepela na ngotango bengi mutu vie zala sage longwa na onango mais peke zo kota na makambo makasi boye ndenge nipo zo silika makasi boye nini te nga na osilika na d'abord fono na lo ba yango so na osilika bo depuis que na traiter ba journaliste bien te et Robino plutôt il est pas gentil voilà il faut le dire biso dans 4 ans pouvoir hein toi bata pas mbaté batutu ba mona biso te kana batutu ba na internet ba désespéré comme moi je fais des formations pour ça na sala ba formation pour na mamaramou biloro oyo ozo comprendre donc naza mutu mo ya pamba te mutu mo boye so na ye mutu mo gangela nga parce que tu es la star boye na boye non moi je vis réaction ya Robino plusieurs fois ko gangela ba journaliste ko mona boîte ba fali pour ba kutu ba faire rigolo ba respecter abiso ba grand ba tukutu ba honorable so ba oh madame vous êtes journaliste même s'il te connaît pas moi d'abord de un comportement de plique na Robino je préfère des pliques Robino il est très orgueilleux na succès Almet o moni ezalaka o moni otala publicité mo ezalaka ya Almet wana pelisa o wala pa et pelate pa mon peli succès Robino ngwana succès na ngwana a traiter no ba journaliste mabe en plus il faut avoir la maturité. C'est quelqu'un qui est pas mature. Ayape pas et pas fallu pour pas. Et ça nini. Ayape pas fallu pour pas na complexe. Non na profit. Parce que nenga zabora na mututa lingai. Ala mututa lingai. Il est très impoli. Robino lo non il faut akomano documentaire ba non musique à Congo na biso. Aye ba source musique à Congo uta wapi. Aye ba balé à Zaïre. Aye baba maya aye babilo rebelle on a yebité atika ko se comparer na faire rigola pour faire rigola ça grand donc Robino faut changer notre comportement mais tout à l'heure notre solana déplique au mona que oh abenga ya mais Robino amona bilo ka bongo et bele ko baza ko balobi que babi que jamais ba rocher micro pour attendre manete alo banit attendre manete ya ko jamais ko sakana ba journaliste voilà akeneka pa na biso papi mo ma PM ba on to bazo ba opesa bango ba opportunité mais nga pona nga c'est pas aza starter voilà pegi merci parler d'abord aza vedette a starter voilà qui n'est pegi titazo lobby makamneza avec na kata mtema et parlons d'abord par rapport à l'actualité oyezoleka par rapport à Taylor Mida ndenga zo finga papi encore azo sangisana ba na Linda Mondele docteur yebate azoloba n'importe quoi et pour na yo la fille pourquoi nyonso wana pour na yo ko loba nini Mida non chel si le lozo changer mi bali le ba blues Linda c'est il faut aujourd'hui il faut encourager de filles hein. Tala Linda une danseuse à une femme mariée. C'est quelque chose à féliciter. Il y a eu combien de basi bazaza awa bana ba nyonso. Mais azo luka lelo na max ana mobali mususu, na juillet ana mobali mususu, na février ana mobali mususu, na septembre ana mobali mususu. Ba fio ba bana bana mibali na ndak baletsa bango alliance. Ba fifo a féliciter bango. Ana mobali na parce que tina mabongo. Moi si faut ana mobali faut ana mwasi.
Po ba jeune fille belé ba tulia na Kinshasa mona fille belé beauté. O mona jeune fille qui toko mais azangi mobali ya ye moko. Ya bimara na mibala bato. Ana mobali teke oh non, mobali na ye moko vraiment mobali na ye petite amie na ye. Azate. Siko Linda adaka na danseuse kani azaka na maison mère wongo azui mobali na ye papi kakol a honorer ye. Po belé ba finga ba danseuse, to ba danseuse. O ba danseuse, o ba danseuse belé ba zaka pas vient na biso mon fléri. Ba danseuse belé lelo ba balate. Via botisa bango me ba balate. Mais lelo Linda danseuse. So hôtel lo ba danseuse ba late sa bango ba alliance Linda parmi. Nani le bogar abala nani Gisèle Yamamoto. Siko yebisanga yu. Omoni poni ba jeune fille ya Congo ya Kinshasa ya monde antiboza. So omoni moninga bali. Okomi kozong sele ba le passé. Akofinga Linda nini. Linda a mwasa libala ana foyer. Ye de papa no changer mibali lokola blouson. Le la zui bo tia botana de mukuse mwasi tala mwasi mbinga bongo. Oko botana mobali ana 60 cm. Est-ce que un sens? N'est-ce pas fille batuli ba fille belé ba o mona ka tonton mo ba bimi na flat na hôtel ani marié mais bimi na fille ki toko. Po nini fille bazo zanga kozana mibali ya bango moko. Bazo zanga kozana mibali na bango moko. Ngapo na ngai mida ko finga Linda te. Omani ngai Linda amona ngaba yaki danseuse parce que le zalaka so boni femme susu mutu ba ba teke za passion mutu em so za ezala ngo don na ye em so za ke na finga em so pe pa na bango bana batanzala te mais yo ebine Linda yaka na maison mère tala nenga zaka muketa lelo c'est une femme mariée. C'est quelque chose à féliciter. Ada moi ça libala fana na kata libala na pe avec ses enfants ba honorer ba sala mariage. Autre le mariage coutumier ba bimisa ba bilo ba fie bele ba luka ba pesa bangata kaza masanga o ata présentation ba monate lobe na mère changer mobile na j'ai changer mobile na outa changer mobile siko yo mi dans la taille OK on finga moi ça bata libala siko za problème na kakol est-ce que Linda azara na kata maison mère. Voilà, Peggy Titan, merci beaucoup. Elle tombe déjà dans ce émission parce que lumière du jour et ce qui est déjà. Ngaza sona osa une émission, sona komi obu, yoko mo lembe émission. Ngaza ngata émission to ko banda boy to banda lo balelo ti lobi na 5h. Mulilinde. Uli ngolo ba mingi boy, to komi na suka, na ebi ke lobi na ozo do les za palenda ku. Moi quelques salutations ba mbote na yo na ba concert. Na pesi mbote à ma femme mon épouse. Place à Zali, na pesi mbote parce que et ben est-ce qu'on va monter dans ba Paris na ba Londres ba hôtel. Eh ma femme mon épouse c'est qui? C'est qui? Na pesi mbote à ma femme mon épouse, na pesi mbote na ya Dodo Wechi club 144 na Bruxelles wana mbote na mon papa Jolili Atala. Papa o ya lembaka ngai te. Yo o mo lo bake nzoko lembaka mino na ete ata na sali ba bêtise. Ata naenda kuna kwiti Jolili Atala ngate mobala mamelen Kinshasa. Et pas na biso dans Londres papa na Jolili Atala en chair et annonce na pesi mbote na Claire Bobou la mignon garçon de Paris na bosanité le vieux Fabien de Bito balobi agence FDA na bosanité Gabi Tamba na Dubaï babi kala mingi te tournoi toza confinement ici la tournoi j'ai des 5 billes. Moi na mboka Gabi Tamba sala vraiment bord moko boye lokola ba j'ai des 6 mais j'ai des 5 billes na nenga sport. Na pesi mbote na yemoko le PDG Jacquemin Matondo Blessing Lights Dubaï chez vous cargo na pesi mbote na batutu balingaka Peggy Titan Junior Shaumba papa na Jos Odette musique na botolio Robino na ye na pas de pic dans nzembo oya Ben Willy le Gabonais remix bato boaka pas de plic na botolio Robino to pesa Robino oh na pesa Robino te sœur na ngai grande sœur na nga akendaka akuna mais c'est pas Monique Aza ingrat à quel paraît le CRT on a bisser yakabo na n'est pas yonne chéri nanga palala mutalegi jouer wana ye yonne chéri nanga te depuis pour maniance fanda yonde za mwana suka na rumba Congo ngane mna pesio mwana aza animateur à quoi ça Ken piana na boduka isuki ndeni poto kabula tenga muna kata kyango okata ngona ndeni o nakata kyango tana cheka matobo pan e komi ngo na loba ke ken piana coronavirus na baite na bagi ke ken piana na bagi ke madefo pembe na bagi ke ken na bagi ken piana
Ken Piana nga zabongo supposons ya ba tusu ba français de ba tusu bo finga na bino nga pamba na bi supposons que pour Ken Piana bi que depuis na ya na ozo ba palpitation siko le mot palpitation que na zo na temps on a bi nana boduka tolobaki tendance après Bercy coronavirus est-ce que na makambo nyonso wana vena biso sule kauka edi badiata nana boduka Ken Piana mais bozo mona ngoteke siko mutaza azo généraliser ensemble dans ce qui c'est Fally Ipupa mais c'est pas connerie nakati pam c'est un s'est levé ya omoni. Merci beaucoup donc bisous bye. Sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas Blague de télé sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga indusa Victoria certa amen.